Bonjour bandeko nange zanga mamluba, j'espère que vous avez mskanyos tu bozali. Moko na fandaka kimia pona kota en profondeur na makanisi. Des fois je me pose la question, est-ce que c'est correct qu'on continue à attribuer à la situation actuelle na DRC, na colonisation ba belge? Oneza mituna na mituna ka. Pona ni na tuni boye. Parce que DRC n'était pas le seul pays à être colonisé. Tolanda, c'est vrai qu'il y a eu des différents colons, mais une chose est vraie, c'est presque toute l'Afrique, on peut dire à l'exception, il y a Éthiopie, qui était... Celle d'Éthiopie n'a pas été colonisée. Le reste de l'Afrique était colonisé. Et je peux prendre l'exemple, il y a nos frères et sœurs na Burkina Faso. Parce que bango des attentes na bango, ça a quand même fierté à Afrique, il faut te reconnaître bango. Bango pe bazala qui colonised par la France, n'est-ce pas? Mais on voit les différents résultats. Quand nous regardons les autres pays, on regarde les DRC, clairement, tozomona vraiment écart na résultat. Que ce soit sur le niveau intellectuel, notre manière de réfléchir. Toza, bandonanga tozo komate. Ça, c'est aussi la vérité. Tozo komate. Et ça, c'est un problème. Boyebi, boko koyemba yezwata la pasi ya Congo ndenge bolingi. Hein? D'abord, c'est une prière ya mutu pena noza intelligente. Oui, mutu aza intelligente, ba prière asalaka yango wana. Parce que mutu aza intelligent ngaka mipesa la peine ata kotanga ta Bible yango ya parce que Yesu aza makambo ya Bible. Mutu aza intelligent alingaka comprendre que Nzambe tango asali mokili apambolaka mokili apesi mutu azo dominion sur la terre. Mutu aza intelligent ko se poser la question, mais comment tu attribues à Israël pour les enfants de Dieu au lion de tribe of Judah, mais kuna bazalaka na forêt te eloko ata moko te lion aza native ya Israël toyebi te Israël eza pays moko désert ezaka na te eloko te kuna na kati. Waneza siko mutu aza na intelligence a décidé à réfléchir. Tokani. Mutu aza intelligente lokola ba oppresseur ne balobaki Jésus vient d'Israël, kuna le lion de tribu de Juda, sans trop réfléchir, andimi anga bandi pe ko répéter ka phrase wana lokola chakuchi bondance. Tolanda. Ata mona impact ya phrase wana te a répéter kango kaka parce qu'il a été conditionné de fonctionner dans des dimensions qui ne sont pas intéressantes wana. Ce qui n'a bien continué ko pousser ko analyser makambo, Islam a pris Burkina Faso, Mali, Niger bien avant la venue à France. Ça, on est d'accord. Je ne suis pas en train de dire que l'islam est mieux que le christianisme. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis seulement en train de vouloir dire que peu n'importe quelle religion que les Burkinabés, comme tu as utilisé, comme exemple, tu as utilisé à Bango, embrassé qui avant l'arrivée à Bacolon, tant que Bacolon, parce que la France n'est pas un pays islamique, c'est chrétien. Majorité kutuba catholique, je pense. Tant que France est colonisée bango côté administration. Ba colonisé bango na esprit na religion na amte. Ba colonisé bango administration. Et quand je fais un parcours na zokotala les différentes nations, tozo India, la Grande-Bretagne les a colonisés. La Grande-Bretagne les a aussi beaucoup maltraités, pillés, maltraités les Indiens. Mais ce qui totalise la qualité d'un Indien en tant qu'une personne, toko comparé avec la personne congolaise. Toza na niveau kakandete, tozo komakate. Mais ce qui totalise, mais bango pe bazala qui colonisé. Vous savez qu'est-ce que la différence? Ils ont préservé leur religion ya bukoko na bango, leur spiritualité. Parce que quand tu veux contrôler l'homme, je parle l'homme en fonction d'être humain,
tu contrôles sa pensée. Si tu peux coloniser la pensée de l'homme, tu as colonisé la personne. Et aussi longtemps que Mutuana a libéré makanisi na yete akotikala kaka le sujet ya ba colon na ye. Nde makamtozo mona na DRC. Vous avez obtenu l'indépendance sur un bout de papier. D'ailleurs, on peut même dire que vous êtes même plus pire que niveau bozalaka nango même n'importe colonial. Boyebi ke bino bozo bimisa ba belge, on dirait il fallait même pas pesa bino indépendance. Nande kona bino toyoko loba na vérité. Boza seul peuple yo clairement bozo lakisa que colonisation failed, ça avait échoué, et que la Belgique ne savait pas ce qu'elle faisait, elle a complètement échoué. Parce que ceux qui Congo Brazzaville, Burkina Faso, RCA, Bamboka nyonso anoyo ke ba France bakendaka. Mais on voit quand même la différence entre ce peuple-là et le peuple congolais. Oh, je parle de Congo-Kinshasa. De Bino Boza, le plus pire de coloniser. Donc la Belgique a échoué. Na Kanabino, la Belgique a échoué. Moi, je niveau très spirituel. Je continue à le répéter. Bolingakande koyokate. Mais naebi ke mukolo ezali. Boko izwa mayele. Si ça ne serait pas trop tard. Bino bamitu nakatendenge nini. La Grande-Bretagne avait négligé le DRC. Bomitu naka question nate. Parce que moi je me dis que ceux qui beaucoup isamakata na maboko Great Britain, on allait avoir un autre résultat aujourd'hui. Hélas. Bomitu nakate pourquoi ta la France quand ça s'intéresse à na binote? Comment borokendo ko sur un individu? Roi belge, I think Leopold II, somebody like that. Tolanda. And then yepa memeli bino lokola a business à permettre ba camarades la France, Germany, États-Unis and so forth, basom bazala na action na colonie na ye. Yango bomoni ata problème ko la DRC muto se mobiliza kate. Parce que boza sous couvert ya pays moko boete. Par exemple, Rwanda ko ke sala makambo yo sala na DRC na Congo Brazzaville. Brazza bazape na pétrole. Kagama ko meka kunata France akotelema. Mais bino nani akotelema la bino. Bomitu na keloko anate. Non kaka bolobako Congo est abandonné, Congo est abandonné. Namoni yango na yebsaka bino il faut bopona. Si vous allez accepter la Bible, alors lisez la Bible. Et quand je dis lisez la Bible, réellement lisez la Bible, comme les êtres avec le cerveau qui fonctionne. Moutou normal tango tanga lecture, ozoko analyser, ozali ko comprehend loko ozotanga. Nani botanga na Bible te là où Nzamba koko endurcir mitema ya batu. Comme ça, ato leli ko banda tongo tipoko so, aucune nation zo bouger na likambu na bino. Parce que, boyebi baloba na Bible qui aime bien châtie bien. Le col à DRC est une terre réellement bénie de Dieu le Créateur. Le col à bako konabiso bazalaka ya ye. Mais il arrive à un point bako konabiso plus tard, baka ko abandonner ye. Boza un peuple sous une punition spirituelle. Nde bomoni. L'histoire est embolie en faveur na bino pété. Parce que ça, c'est Dieu en train de permettre cela. Ou lieu bon réfléchir. Que li babe yo boza nango. Parce que bino moko bomona ka contradiction te. Que vous appartenez à une terre tellement bénie. Mais bino moko le cerveau pauvre. Bomona ka contradiction na te. Te to réfléchir un peu. Why the hell Nzamba ko pesa yo diamond et puis a fungolo maela ko eba valeur ya diamond wanate? Why would he do that? Pourquoi Nzamba ko pesa mai matikala jamais ko lakiso mai? Why would he do that? Tout le monde même na Bible Edgar na Ishmael tango Abraham abengan bango ba tambola kote kuna desert mwana soife Edgar kuna a se retiré courant que mwana na kokufa mwana na etendenga kokufa
nzambe awaki kolela ya mwana afungoli misu ya Edgar na pui ya mai ezalaki wana po mwana amela. Donc osomona nzambe apesi richesse apesi ressource mafungola ko misu na ressource wana te. Bomitunaka question te parce que ça soit coltan eza mo ba occidentaux mutu ba yeli biso. Yo nanga toyebaka coltan ba recherche ba ressource nyonso ezaka se ya DRC wana boyebi yango boza ta na idée quoi faire avec boyebi ata ndenge ko extract yango richesse ya Congo bozalaka ta na mayele ya comment boko ko exploiter yango à votre faveur parce que nzamba boko fungola ba cerveau na bino bomitunaka te comment bapaya bayebi quoi faire avec les richesses ya Congo sauf bino bomitunaka yango te. Parce que Kanabino, hein, c'est avec Dieu le Créateur. Oui, oui. Ba pasteur nabino ba kosa kabino bazo contribuer ka ba malheur nabino s'occuper na ba famille nabino s'occuper bloko nini. Problème ya bino ba congolais, hein? Vous êtes un peuple sous une punition spirituelle. Le plus tôt que vous reconnaissez cela, le plus tôt ça serait mieux pour vous. Le plus boza ba têtu, bozo continuer kaka na ba aventure nabino ya ba comédie bosala ka chaque dimanche nabino wana. Aussi longtemps que bozo continue na bozobologie, boko zalapeka ndenge bozawana. Et le jour viendra et aussi très bientôt. Vous deviendrez les servants des autres peuples. Kaka na kati ya Congo wana. Les étrangers bakosomba ba mabele wana. D'ailleurs, bino moko pena no boteke la kapé ba étranger mabele na bino. Donc bino bozana ba buzoba moko ya ba dimension inexplicable. Tolanda. Ma bokolo bananga nyonso ezaka la Belgique te. Comment tout le monde a été colonisé, mais les résultats différents? Comment ba Burkinabé baza conscient ba télém? Dernièrement, je vois Niger et Bengani Allemagne chez eux. Bango baza ba africain te? Ba moni ke ba allemand makamba sala kuneza malamu te? Balobi soki bo signé mikanda, soki bo sali mabewa na Niger, toko persécuter bino ba allemand ba boko signé mikanda. O don bino intention na bino ezalaki mabe. Soki boko signé mikanda o te bo tambola. Germany ba tamboli. Mais bango baza ba africain te? Mali et les États-Unis en tout cas, il est temps bo tambola. Ba américain ba salaki tetu, mais ba tamboli. Bango baza ba africain te? Na banza kutu na Mali pe lisusu dernièrement peuple ba telema ki po ambassade ya Germany na banza feza Germany bakanga donc balingi pe su ba German skunate bango basa ba africain te. Mais regardez vous le peuple elike na bino chilomba kanga ambassade ya Rwanda. L'homme ne va pas le faire. Le nègre là botana mi tout na bino boye na répéter li comme na lobela kabino depuis 2018. Chilombo n'était pas rendu votre président pour vous servir. Nazolo bango na mnoko nini. Bolobaka français. Talaba multinationaux o bayela kabino Chilombo batiaka ewana te po Chilombo servir bino. Toyokani soki botiango na mituna bino ke Chilombo zawa na pon intérêt na bino te. Je pense que bokozwa autonomie contrôle ya mboka na bino. Chilombo est là pour servir les globalistes. Chilombo est là pour le service et le bien des États-Unis, la France, la Belgique, à travers Rwanda. Toyokani, azawa na po na bien na bino te. Botiango na mitu na bino. Bongo bino mutu bovotaka Chilombo. Bino bovotaka ye. Muto bino bovotaka comme azaka choix peuple, comme président. Muto aza choix ya oppresseur na bino nde ba komisa présidente. Nazolo bango na langue nini? Bakane na bino eza fabriqué avec quel? Ou bien vous êtes fabriqué de d'autres matières alors? Qu'est-ce qui est difficile là à comprendre? Nalobi hein? Pop. Na ba problème nyonso za na DRC. Appelé daka cause na bino régulièrement te. Koya yaki na DRC bo sepeli papa ye. Boyebi kamboye laka. Pona nini Chilombo tanga ke kuna na Vatican papa tikeli kiti na ya fanda. Peuple bazaka Yesu sala ata molimo ngwa Yesu so ipe Saint-Esprit za pe na kati na binotin. Soti Yesu alors azali le bourricot le plus reconnu de l'univers.
Ce qui Yesu pensa existe qu'à travers bino, alors il est le bourricot confirmé sans doute. Mais je doute fort que Yesu a existé qu'à travers vous. D'abord, il a capé binoté. Il y a le bas qui je suis venu pour mes brebis garées. Brebis garées na ila ke bazala ki web. Kuna na isa lela, kuna na noro kunati. Aila ka binoté. Bon ya calcula ka bino. Atanga ba Samarians. Atanga ka binoté. Aila ka binoté. Parce qu'à son époque, bakoko ne so bazala ka na problème ata mon côté. Tolanda, yango ayela ka pe bangote. Boge ko adopter ba bloko na bino plus tard. Po bobo bata maka. Et puis bozaka mte amabe nano. Pour bata maka derrière Bible na Yesu na bino me bosala ba comédie. Pop wana bo sepela putala ba combien de kino ba kendeki na balabala pona okendo yamba pap. Mais ceux qui chilomba ke kuna na Vatican bo mona ka combien de bobenga ka bato à latin ceux qui peut bato à latin Italians, okay. Bolimbi sanga amna chandu na eba kutu ba kombo na bango te po italinga pété. Italinga pété. Bon mona ka ba italien ba se mobilisaka na ba balabala kuna ba Vatican pona okendo yamba chilombo ndenge tanga kende ko fanda na kiti ya pop. Tolanda, voilà. Mais quand on renverse les rôles, tala bino na mbangu bokei kei. Bosa bato ndenge nini. Nebukute se boza tape bato po nzamba sala kam tapesa kam muntu conscience. Eloko ngana kamoka même quand la vérité est devant vous, vous refusez de la reconnaître. Mutu nyonso aza na misu ayebi ke Chilombo appartient à ce système corrompu. Tolanda, sur le plan spirituel et sur le plan naturel, he is a corrupted being. Yango mon entourage ne ba yibaka kaka. Bosolo, excuse me, Bosolo est un entourage de Chilombo te. Parce que l'esprit de vrai Dieu n'est pas en Chilombo. Bande konangai. Nzambe est la lumière. Nzambe illumine tout ce qui est autour de lui. Yo somona yo moine, admettons que Chilombo est innocent. Mais ce kaza entouré na ba nyoka, Nzamba lingaka la kisaye. Boye po Nzamba la kisaka Chilombo lokote, parce que Chilombo ye moko pas un voleur. Oh. Alors la Nzamba la kisa diabolo moko mabe diabolo mosusu. Non, tant que Chilombo aka jouer, j'ai commis les erreurs du passé, je vais choisir mieux ba théâtre. Ezali ba théâtre, oto benga en anglais word salad. Tolanda, salade verbale. Tokania. Ye moko na ba miyibi na ye baza one in donc one in one. Baza eloko moko. Tokani. Yango moye amo na bango ezate po ayebi ke bayibaka ye paza moyibi baza eloko moko. Comme Jésus était un dans le Père un dans le Jésus. Chilombo est un dans les voleurs sont un dans Kate Chilombo. Ezandendenge wana. Wana kutunanu sur le plan physique. Sur le plan spirituel, nde corrompu mususu lisusu kolobate. Pour ceux qui azalaka un esprit ensemble ya solo. Jamais lingaka kende kosala tuba geste yaba puissance avec pop. Tolanda te muto azapenza na nzamba solo. Ayebi bel et bien ngambu nini pop azali ko appartenir. Tolandi mais so komoni muto azokenda salisama seki na pop. Poye na pop dans lui dans le pop basé loko moko. Basé ko répondre na même esprit. Na lobela bino likambo yo ke Chilombo batindi na ba globaliste. Chilombo azo travailler pour l'esprit de l'antichrist. Bozongela ba podcast nanga 2018. Tina ba 2019 na banza, même na ba 2020, I don't know. Tolanda kayela ki bino na ndenge bozo kanisela te. Bino bazwa bino kana ba terminologie. Oh aza mwana na Nzambe. Que veut dire Nzambe? Nzambe est un titre. Le fils de Dieu, ce qui m'étonne, Yesu kutu ye moko s'est identifié comme le fils de l'homme. Sikoyo Chilombo azalaka fils de Dieu oyo, na comprena kanante, nous parlons de quel Dieu même? Parce que Dieu est un titre. Tolandi, na nyonso ta Yesu milobela azalaka fils de l'homme bo comprena ka eloko te. Ce qui bersi bino ke bo salaka ba recherche. Bolingite. Bino bolingaka nini? Yango bomoni Dieu est silent. Kanda Nzambe na bino, eza po boza ba ignorant volontaire.
Voilà. Quand tu es ignorant par ta propre volonté, nzambe pa obeto kara etambola kande ndengo na makasi no kana ba conséquences ignorance na yo. Alors il ne faut pas faire l'hypocrisie tango mona ba conséquences Seigneur, Seigneur, passe à Congo, passe à Congo, passe à Congo nothing. Congo n'a aucun problème. Yo mutundo zana ba problème na yo, oyebi sur sa problème na yo, kende ko luka solution makambu na yo, arrête ba prière etengame pa ina nzambe. Ba étranger baka kotoka na Congo, bango bazomona problème na Congo te pona nini. Bango basalaka ba osoka indien azo sambela la Congo, indien sambela ka Seigneur aide-moi à arriver au Congo. Quand j'y arriverai, je deviendrai riche. Yoka prière à un indien. Chinois zolo ba Seigneur accorde-moi ta miséricorde que j'arrive au Congo. Donne-moi seulement l'opportunité que j'arrive seulement au Congo. Quand ils arrivent là, bako travailler dur. Ayaki na makolo, lobi akomi riche. Indien ayaki na tubuasa, lobi akomi na Mercedes. Mbongo zuli yango wapi na mabele ya Congo. Bango pe basambela kiti. Mais boki différence dans la prière. Yo zo sambela Seigneur Jésus, mokolo nini ko sala pona Congo. Yo lingi zo sala loko nini. Abakisa minere muso sika na Congo. Ona no zala kawane servir on loko nini po yake ndoko bakisa. Te ona no zamba passion nango ezai ozo sala lango te onika bakiselo loko nini. Bolingi nzeta sike botama na Congo ba ezala kawana boyebi utilité nango sibokata ki yango. Bolingi siko yoza eloko nini bino bomoni nzamba azangisa ko sala na Congo il faut sala. Otala pasi ya Congo, otala pasi ya Congo. Asala so abakisa suma ya rivière mususu asala nini? Abakisa ba volcan to bomoni abakisa solo ko na Congo. Il avait trouvé que ce qu'il avait créé était bon. Nzamba bato se reposaka na ye, a se reposaka. Il a foya ko ko sala. Yango ateki mutu skwa gérer ya pesa ki mutu. Soki ozana mayela ko gérer richesse ya mboka na ote. Shikoy étranger zolo ba yezu sunganga kana kati saka ko nani océan Indien na koma kaka na Afrika na ko katata makolo zamba na côté na DRC. C'est tout ce que je demande de toi. Yoka prière bana mayele. Seigneur aide-moi na koma kana DRC kaka. Donc ezaba prière moko renverser mondenge bino bo sambela ka Seigneur sunganga na koma na poto. Est-ce que sambela ka Seigneur pambola poto? Bosambela ka Seigneur apambola poto te. Bosambela ka Seigneur asunga la France. Bosambela ka Seigneur asunga la France te. Bobo ebi kasa asunga ki la France, n'est-ce pas? Susi na bine zala kanini. O commande na France it. Soko komi okoluka kayo ko se débrouiller o fandisipe mwa makambu na yo. Boete Indien pasambela ka bongo. Seigneur sunganga na koma kaka na DRC. Indien asambela ka nzamba pambola DRC te. Nzamba sunga DRC te. Ya asambela ka nzamba sunga ye muto commande na DRC. Siko yo muto uti na source angwa richesse, yo ka yo prière. Seigneur sunganga na kende na territoire ba oppresseur nanga bato baka ko exploitenga po bango baza la grande puissance, sunganga na kende kuna na kende ko sala ki servitude kuna. Oyo yo prière yango wana. Soko sali prière wana te, ah Jésus passe à Congo, sunga Congo, sunga Congo. Yango moni nzamba za sila na ba prière na bino. Et puis, c'est qu'elle a prière, il y a un peuple sous malédiction. Pour moi, tout normal à cause de la zobatina niveau wanate. Yo zana biloko kolia liboso na yo, olingi kolia te, ozana biloko na frigo, olingi kozongo lamba te, susi na yo, okoma na magasin sika biloko ango ezalaka mbale. Mutu aza kuna azoloba soki nako koma kana ndako mutu na biloko kolamba kuna eza très bon na kolia. Mutu mususu aza nina magasin nina biloko kolia zoluka ta magasin ango. Yo za na magasin na biloko kolamba mozaka na ba prière na munoko na yo. Oza maudit oza normal te. Ba pambola kasusu batundenge nini? Pétrole bozala kanango. Or bozala kanango. Mai bozana nango. Forêt bozana nango. Superficie bozana nango. Banyama bozana nango. Bambisi bozana nango. Siko bolingi lisusu nini bino? Bolingi nini? Yango tangu na 1700 na banza 62 ou 82 comme ça, tango Angleterre a changé pour aller date à Nouvel An. Parce qu'Angleterre avant cela célébrait Nouvel An,
le 25 mars. Astrologically, c'est la période de bélier. On a déjà parlé de ça. C'est même dans la Bible, dans le livre Exode chapitre 12. Même Angleterre suivait ce calendrier-là. Naba 1700, quand 1700 Angleterre ba ko changer pour na kokende na calendrier grégoire. Le 1er janvier est comme un nouvel an. Yo congolais, oza ni mutu sepa ba grec ni romain. Yo tang yo yambi Bible keza livre yo yambi. Donc yo il fallait ko yamba calendrier ndenge Bible komaki. Maintenant wana kutu bo yamba te et puis boke ko yamba ba calendrier moko grégoire, rien à voir na bakoko na bino. Et vous vous posez beaucoup de questions. Botuna kapata ba pasteur na bino wana te, mais pasta. Comment est-ce que il fallait que tu célébrer nouvel an na période ya bélier qui est katikati ya mars na katikati ya avril. Période où tu célébres la résurrection. Période pour la vraie naissance ya Jésus, Adam, yap. Aseret na ebisi bino ango. Anyway, sto continue ma solo na biso. Na confondre bino pamba kasi po niveau ezatete. Botuna kata pasteur na bino mutuna te, mais na Exodus chapitre 1. Nzamba lubi vous allez célébrer nouvel an pour na bino année calendrier kobanda na période na saison ya ram otobenga ka bélier agneau. Mais ndenge nini to célébraka nouvel an na le 1er janvier. Masola janvier eza hommage na basoki pe Dieu Janus. Why? Botuna ka pasteur te. Avant senga bino bokende ba veille de prière ya fin de l'année. Botika ne asika le 1er janvier na maboko nzambo na bino Janus wana kasi nzambe na bino ti. Nzambo arenyaka sur Congo. Nzambo azalaka na bino uta 1er janvier ti le 31 décembre. Bongo basangisaka banzambe. Bopona kanti. Bokendaka ba prière bongo na lobi soki nzambo ya bino nzamba Bible azanzamba fonctionne kana ba saison ayebi le pourquoi lobaka na saison boende kozala première année na premier mois ya année na bino sika bino boena ba mois na bino inspiré par le dieu étranger kasi dieu étranger wana ndazo ko régner sur vous allez bosala que pour Dieu d'Israël n'est pas votre Dieu botike tranquille yango aka ba prière na bino te bana mabe. Bosenga ka Janus na bino apambola bino atala pasi ya Congo. Tolandi voilà. Bosenga Janus atala pasi ya Congo. Botika nzamba Israël tranquille. Botika epo na bao ya solo baza illuminé babelela ye. Peuple ignorant. Boke ko ela bson nzambe moko bakoko na bino bayebaka yete. Tina Angleterre kutu natali sibino quand nous parlons des années 1700 et quelques. Ezama solo ya kan. Let me si j'ai même ça là up. Oh Lord. Oh, maybe perhaps I do. Okay. So, yeah, British, donc l'Angleterre, a gardé March 25th, donc le 25 mars, comme première année, donc nouvelle en Haïti, na 1752, je m'excuse, c'est 1752. Then ba ko adopté the Gregorian calendar. Tolanda Bolandit ba ko adopté le calendrier grégoire na bino. Oyo bino pe bondimela à cœur ouvert ou à bras ouvert. De bino kutu bozalo kola bosala comment on peut dire what the heck Bolimbisi j'espère que OK. Bino bosala lokola kutu passation de bomonde bosaka passation de pouvoir qui n'existe pas bosala sko passation de buzobologie lokola tango ba Angleterre ba ki en erreur ba changer masolo sikona masolo wana sika wana lokuta wana mabe wana tango pe papa si ba ye pe pa ina bino na ba Bible na bangwana lokuta ba ye libino ba laksi bino pe tete nouvelle an ezande le 1er janvier. Bino pe boyambi ango na ba le 31 décembre na bino boke sel ango ba prière mais na lobi a ceux qui ata boko kota doute na makamsus mais na pesi bino deux preuves o boko ki kotala livre Exodus chapitre 12 botanga yango et puis botanga na histoire ba anglais botuna bana ba anglais wana na Congo ti botuna bango que
année asike bandai ko banda quand avant cette nouvelle avant ce nouvel calendrier bakoloba na bino le 25 mars 25 mars astrological eza période nini bozomona makambo nazoloba siko bino bozana na bapasteur komona bolali na base bolali kuna na bozikenda olala babiso na mangengenge bolali na basima na baeglise le 31 décembre totikane asika na maboko na yo yawe sunga bana ya Congo sunga pasi ya Congo yawe tosambeli yawe yawe azo reconnaître le 1er janvier comme premier mois ya année. Nous avons un petit problème là, on dirait, avec vos prières là. Parce que vous êtes soumis devant vos pasteurs bourricots aussi. Ma ben abiso ba Congolais na tala na sala analyse. Je peux comprendre le peuple bazana bongo ata naïf, mais ma belle source zalaka vos pasteurs donc do baza pera ndenge moko. Les pasteurs na bino peso espoir kutunde zali susupete. Bosi bo entretenir avec un pasteur congolais. Bourrico peka kaloko na ba prebi na ye. No joke. Blague à part bande konanga, je peux comprendre. Pour bino boza batuma ko bolinga ba pesa bino d'information. Pour bolinga sala ba recherche. Ça je peux vous comprendre boza la ba ignorant. Pour bolinga na bino sala ba recherche te bolinga pe ko réfléchir te. Mais ce qu'on a quand que bato batele makatali bosso na bino peut-être ba kokaki kota aux intelligents. Do bango sus ba bourrico li sus vos pasteurs ba bourrico pe kaloko ba peuple ango. Bongo so mona mutu normal oaza intelligent koki ko mobiliser bino bokende le 31 décembre bokende ko sambela nzamba pambola nasika le 1er janvier po moko pasa dans l'ignorante bourrico pe lisusu nana ebise biloko wana ba calendrier grégoire ba oppresseur ne ba ila kaye tozolanda soki na 1700 coûte quelque avant ba anglais ba salela ka calendrier oyo te a combien forte raison ba koko na biso africain ba yebaka calendrier oyo te koko na yo ayebi seigneur Janus te Koko na yo azoko reconnaître makambo le 1er janvier no wana te na ba le 31 décembre no ayebi yango te ayebaka yango pete. Boza peuple moko libungi. Tala mutako sabino te Nzambe atrasa ba saison. Eloko na tanango na saison nango. Ti na ba vi na biso na détail. Nzambe akoza la lobaki ke nakopambola topo na kombo anani. Frère Mambweni, quand le soleil sera exalté, n'année telle. Wana ndenge Nzamba planifié. Yo siko to komi ane ango, période selon ezalaka exalté, ezalaka wapi, na période de bélier. Yo dans ton ignorance, ok, le 1er janvier no ko sala ba prière il fallait ko sala na katikati ya Mars. Ok, ça, le 1er janvier. Yo ko force Nzambe à revoir le calendrier na été. Ça ne marche pas comme ça. Il faut être moko boza la réaliste. Non, Nzambe ça la c'est que lui il veut à son temps. Yo mutoko kendo ko modifier le calendrier. Ayebi le pourquoi. Pourquoi na mona na peuple azaka na ba inspiration ko corriger Nzambe loko la bino boetin. Ce que tabo utiliser ka ba énergie na ba inspiration na bino na ko développer le Congo. De Congo kenda musika. Parce que votre existence est une existence qui est là pour corriger Dieu. Mais il fallait qu'il y ait une existence dans tous ces efforts-là pour développer le Congo, pour protéger le Congo. De tokenda musique avec ce pays-là. Mais hélas, botiango na babuzobologie. Congo mawa pona Congo. Congo a touli, loko la femme vierge, azokota ti ménopause, elle n'a jamais été exploitée. Congo est exploité par les étrangers. Fleuve Zaïre, kaka ndenge Nzamba salaki fleuve Zaïre, nani ako exploité ye. Tolelaka courant wa fleuve Zaïre atuli na courant. Forêt na biso etuli, banzete komeli eboti bambuma bambume kwei banzete komeli. Banzete komi yembela entre bango bakomi kwemba ba tenor na ba soprano, pona hanya yebi utilité banzete. Richesse na sama bele fandi richesse ezoka molunge. Et comme même ko selamante pa ina Nzambe molunge eleki mo yezoko beta la terre wa comme il faut biso na sama bele il fait très chaud. Otiaka biso po peuple ba exploiter biso mais peuple bazana bango tozaka ba vierge nengo kereka biso nza komba. Richesse est réclamée qui veut géniter nango. Oyo kutu musu eza na kusha likolo wana epe makasoki ba étranger ba ko exploiter ngo balobi tobimi na mabele sika molunge.
Ba richesse na biso bazaka na esengo soki batoki bango ba richesse pemi. Malheureusement bazo toka ende par les étrangers. Koltan azoka balango bakoko ne bayoka kate ake koyoka ngo pona buzobo na bino. Comme ça, moi tremblement pensé que ça la peine à mboka na bato ata soki pe kombe ba dindina na kati pe boyo ka pe passion pe ba minere yoka kana sa mabeleti bongo bo anticiper biloko bongo érosion apamba bozana mayela ko anticiper que érosion ezalaka ale soki salibino oh mabele bukani gouvernement ba architecte bazalaka na mboka te ba ingénieur bazalaka na mboka te nyonso kaka gouvernement corrompu yo aya kotalela bino yo moko muto yebaka te ke érosion existaka tetango yo bando kata banzete na yo yebaka te ke ba racine nzete sungaka pe ko garder mabele ensemble yebaka ngote peuple alingi pelouse te peuple alingi mabanga te bolingi ba nature te ba quartier ou bien ba balabala selo rola bangomba boko tietango tie ba prince bo tiete ba mabanga minene autour te puis bo sali terrasse po mayele kakate ou bien bo tie ba pelouse comme ça mbule ezobeta ezoko sele mukana ba pelouse eleki na batinelo na ezoko continue kokende pona ko empêcher maye fanda stagnate te na sama bele lobi tango balabala ne ko bukana gouvernement talela biso likambo yo balabala bukani pona ni mayele na bino nyonso kenda na kibundoki na buchanda okomona ba chef coutumier leur plaisir ba buki mabele ceux qui bazana ba conflit na bango be conflit avec un politicien ba chef coutumier ba ke ba buki mabele yo kama yele do baza ba ingénieur ya butu na butu ba yebi ndenge ko buka mabele ba yebi ko buka nzela na butu mais mayele wana po ba pesa ngo batu bo na moi to prévenir wana mayele wana ezalaka te bandoki bo pumbwaka na butu bino mayele na bino tout ezaka ya ko détruire non pas construire. Boyebi ko sala ba tremblement menandenge ya butu. Boyebi ko sala ba tonnerre menandenge ya molili, ce peut le kansondo pe zalaka ineffectif et beta tate sika ba M23 bazalaka. Mais kotonga pour protéger contre les baka kela wana boyebi angote. Pour vous peuple la destruction. Faut botanga ka Bible na bino sumalamu. Yangwana bozo bala kape ba mabala kaka libala est une institution de Dieu donc nyonso ceux qui va aventurer ba yebisi bino phrase bo mémoriser ngo siko libala les institutions de Dieu yo ke lamukila na nécropole na bu jeunesse ndenge nini donc institution nzambe pona yo ezalaki yo na mukila bato ko sala ka tournage te yanke moko balio a exploité yo abotisio ale na fleur d'âge auquel amkila na nécropole nde institution de Dieu angwana pona yo. C'est ça les conséquences. Un peuple baza suba envoûtement ce qui pas ba janou ce pe banzambe nini yango mo eboza la mayele boezate ozotanga Bible mozotanga wona ki flamand. Hitler ba botola ka ba colonie après deuxième guerre mondiale. Ce qui Germany ezalaki na Congo tina bakota ba Rwanda rundi baninga na Rwanda na Burundi batanga ka Bible na balangue na bango bakwetu bayaya bandeko na ngai Hitler ba botola ka ba colonie mais pona nini bino bo garda ka mentalité ki flama botanga ka Bible na ki flama ceux qui ba biso lobaka ki flama ngo yebite mais Bible o mémoriser ngo na ki flama yango tango ngo na français moi comprendre ngo ezate po bongo no ezaki flama. Boboyaka astrologie, bien que chaque fois astrologie est très très biblique. Oui. Very. Bon, moi, je veux comprendre l'astrologie, pour comprendre ma belé. You know? Yangwana moni, moi, je reconnaître la saison exacte. Moi, yo moko mutu oyeba, eloko nini pourquoi tu es ici exacte. Bakar manini tu as hérité moya bango ezate ba alliance nini tu devrais éviter yango bozo balaka kapona ba honneur ya bato po bato ba mona po bato bazala honoré te bandeko nanga vrai honneur ezali tango zo bala pensa solo bali bien okoki no kobala mais tu peux mal te marier tolandi mal te marier ezandenge bozo kendo la mukela kana ba nécropole obalaki malamu te tolandi
siko bino balukaka nde libala to bozoluka la qualité et la paix et la joie. Oh, libala normalement il fallait qu'il apporte. C'est ça aussi un problème avec vous. Et ce qui m'étonne, le pasteur, comme ce qu'on a mis, mon père, morticien. Le col a mis thème, na bino boza ba matérialiste. Et puis bolinga ko réfléchir te, basi bazo boma banzoto, babenge mama pasteur, babenge mama ya mwasi ya moyembi. Il s'occupe chanter de l'Éternel. Yangwana talandinge ba osala ba vina bino. Ba chanter de l'Éternel, bango ba komi ba veuf chronique. Ba pasteur ba comme ma basi na Istanbul ba kendo kata bango mabambumu mwasa kela mkela na nécropole. C'est ça l'union de Dieu. Hein? Nzamba koki ko père yona mutu moko oyo à travers lui o kendo la mkela na nécropole. Nde volonté nzamba ngwana okufi avant pona buzobo na yo moko. Tolanda nzamba linga ko vivre ta 77 ans mata. Yozo kendo kokufa na bulenge nyonso zana na mafuta na elongi. Bakie kolela yo. Pona nini? Ba alliance salito kende ko sala na mutu moko zana milimo na yesu ki pandenge nini? Na lobela bino tala ka carte natale na yo. Nyonso bato basala kezeki pour détruire nos sociétés. Comme ça bana babota makaba orphelin, mama kota na sama bele bana batikali skondenge wana. Lobi les églises batargetaka banane ba église baba prédateur balingaka mingi bato bazape na ba passeport yaka nzamba ya badelese akopam. Ils utilisent votre même souffrance là pour na ba bait yo guys. Ko bait en français c'est quoi? Eza lokolo bois qui les filets dans l'eau pour na avec les misandala pour na obait le poisson tango akoya ko landango lo kange na hook hein ndebo ba église na bino na basalaka. Vos souffrances là, la plupart des souffrances designed, manufactured, c'est bien calculé, c'est créé. Hein? Et quand vous voyez tous vos souffrances là, les babalou ke libino lisusu, yaka, yezo aiki pona ko suye l'arme na yo, aiki pona ko consoler yo, allez, batie bino ba hook, bino pe lokola bambisi lokoso, oye po ya kolia ba misanda na yo, allez, bazuyo na hook ndenge wana. Bomitu nakate si les églises comme un hôpital. Tolo banano. Église na lobela bino za lokolo hôpital mais vous comprenez kanga à travers. C'est vrai, hôpital tout genre de personnes tout genre de maladies qui ndaka na hôpital. Mais ngana tuna bino eyano, amotuna bolobaka. Bosi bomona malade à ken hôpital 2 ans après azalaka na hôpital wana. Haha. So kiminganga bazoko ka ko soigner yo te basalaka na onene. Ba transférer yo na facilité à long terme. Tolandi, hein? Hôpital yambaka mutu nyonso, oui. Tout genre de maladie, oui. Mais l'hôpital est un endroit aussi temporaire. Toyokani, suivi à santé na yo et salamaka avec ton docteur privé hors de l'hôpital. Tolanda, c'est la même chose. Nenge ba église il fallait que fonctionne. Même Yezu Bode fak exemple. Il a traîné pendant combien des années parmi ses disciples? Il a commencé sa prédication à l'âge de 30 ans. À 33 ans, à Matina Akei. À Tiki Bango maintenant. Alors, il sera avec un esprit. Donc, suivi au Salamande na Molimo. Mais na physique, à Kabouani ne pena Bango. Si on dengue ni bino. Wuto botama chaque dimanche kendaka dans la même église. Bate à Kopeka, même chose. Bon, mate à pas ce que ça kanango pété. Et bon, la Bible, on a toloba qui tanga Bible de Genesis chapitre 1, Apocalypse chapitre 22. Yo mone ko zo combien des années pour silisa yango. Te yo moko mutuki te biso tanga yango. Et ko zo ya ta 2 ans vina yo, même 1 année. Alors, vino mo bimbo kendaka ba église chaque dimanche. Au juste tu apprends ou tu n'apprends pas. Yango mboke ko avancer comment? Bon, moi, n'ingaye, kutu yango na ngana ka ozata mama pasteur angote. Ponga soki na koti na ki pastoria, ozana 2 ans maximum. Oui. Soko en église, na ko epsa bino 2 ans maximum. A eza loko l'hôpital. Na ko rejeter mutute, mais ko yana molimo ko ozala dépendant na ngaya wa libela te.
les pasteurs là bakomisi bino ba commerce na bango. Balingi bozala dépendant na bango. Yango balingi bozala autonome te, bozala indépendant spirituel te, bozala kamayele te. Bakendaki po bate ya bino po bo comprendre loko ata moko te. Bakendaki na ba mate ya ba ko pacifier bino po bo continue ko landaka peka bango. Loko la bozaka na bino pe mayele te bonga pe ba recherche te e kopango pe simba. Te, eloko na tonango. Tant ya koyoka pasteur te yo babiloko ne wana ezali. Tia pe makamonga en pratique tant pe ya yo po yeba skonde ni batanga ka Bible ezali. Tant yo po sala makambo tu dois faire ezali. Mais comment yo koleksa vie no mobimba? Église na église. Bokomi sango penza affaire de vie. Et puis botongi tonyango chaque autre avenue donc binoko bobotami église. Bokokufa église. Et puis bomoni yango eza bien. Okomona mutu 5 ans après kendaka na même église on est plus en audace kende ko luka mutu pe dimanche. Onde ko nangai yakato kende luka longi na nzambe mais yo kende luka chaque dimanche pendant 5 ans. O évoluer te comment? 5 ans pro zakaka muta takanande ngo zalaka 5 ans avant. What the hell zo luka ngai na kende na yo po donc apparemment on t'enseigne rien. Eza loko la 80 ans Belgique basali na DRC ko coloniser bino basali loko moko te. 64 ans peuvent être indépendance bo régresser kutu. Na mwa ba infrastructure ndambo batikela kabino bo bomi kutu. Na mwa niveau intellectuel bozalaka nango donc bo régresser lisusu. Ndenge bosalaka na ba église na bino. 5 ans après okuta mondimi azaka zoba ndenga zalaka 5 ans avant. What the hell ozo benga ngai tege ko sambela. Mais yo na moni progrès pa na otin. Eloko neza kuna. Il fallait que na mono oza skona boanya maile makasi. Il fallait que na mono zo na ba idée originaire. Na mona ke oui oktango kendaki kuna bateki yo, Dieu t'a illuminé la tête, o yo koli penso komi mayele en tout cas yezo apesho lumière. Il fallait que na mona biloko wanati. Mais ozaka kandengo zalaka avant kendaka kuna. Et puis ozape na fierté koloba, nga vina nga mobimba. Ata baboti na biso kaka église. Okela nga sonite. Eloko la mutalobi nga vina nga mobimba kaka hôpital. Uta bakoko na ngai kaka hôpital. Bokenda lukalobi koti. Siko kenda ka hôpital. Mais oa maladie moko eza en permanent, eza chronique. Et puis il faut hôpital basani parce que zo ko équiper mbetu parce que ceux qui médecins ba monika wa moeto soigneux ezate. Batikelo moi temps zoto no sala moi défense. Et loko kaka te ba ko sala nini? Ba transférer yo na long term facility. Ba kam mususu kuto ezala kezane psychiatrique, Soko zo kende docteur batali bazo mona problème bote côté physique. Ba ko référer même pas psychiatrique atala peut-être problème no ezande na dimension wana. Bon yo kenda kaka en hôpital moza na problème te mo kenda kaka parce que zesika lobiko. Ba ko tinde pas psychologue atalo na moto za na problème na niveau émotionnel et mental. Lokola la yango na yebisa bino que la plupart des chrétiens mitou et ça la gabienté. Po balobaki bakei ko lukelongi na Yesu. Ça prend Yesu combien des années pour mimoni ça? Te yé sur la terre des hommes 3 ans. Abandaki carrière à mimoni si 3 ans. Yo kendak église na wana 20 ans après. A mimoni sa kate. Yo kane comme kamususu. Se bozaka na ba pasteur ya solo balingaka bino. Il fallait que l'église zaloko porte hôpital. Oyambeta hôpital oyaye atelemi akei oyazongi. Batu baze belé na bino bolobi ke boyaki bo prêcher batu ebele. Mais comment même personne là peut occuper cette même chaise là 20 ans après occuper kango kaka? Soki nyonso bateya yo tu n'as rien appris. En tout cas, débrouille-toi ailleurs. Oui. Nga soki nazaki mama pasteur. Simple as that. Oh, melisanga ba pe maté 3 ans après nazo ganga. Mais bien aimé dans le Seigneur, Natala bona fungola miso longi kaka moko wana. What the hell? Soit moi je t'ai échoué, je t'ai pas bien prêché. Alors tu ne viens plus, Ce qui ngai na nzamba utiliser ngate pona na aider makanisi na yo. En tout cas na bolingo nzambe na échoué yo. Na ko linga to continue ko ya po tseka ngai bambongo sepete. Soit kende pas ya pasteur mosus peut-être yé à cause de la chance mieux avec toi ou bien en tout cas na ko référé ou même pas ya psychologue na CNPP. Oui.
me koya ko yela ngai ovimbi okomi koya tina munene kaka na église na mona ko banda ko zaki nzoto mike lobi bimi ba mabumu oya kaka église boni boyeko mayela ko tonga Congo ezalaka te mayela ko protéger Congo ezalaka te mayela ko se développer ezalaka te kaka onction na posa ko kendaka église chaque dimanche boka sonité chaque dimanche ba misusu kutu tina ba étude biblique chaque semaine année moko ekoki tina bana bakendaka université 4 ans après moi na ju diplôme mwana ke kosala autre chose soit ake kosala maîtrise ata mwana lobi akende kosala maîtrise to bakisele sous 2 ans 6 ans comment yo kokendaka église okendaka ba étude biblique 4 ans après oza na maîtrise ya bible te doza un étudiant bourri kwa zwaka bije ngwa doublaka et puis ki molende na binoka na buzobologie soki botiaki ataki molende wana na totonga Congo na biso soki botiaki ataki molende wana top défendre terre na biso nde Congo ekenda musika avec toute sa potentialité soki bozalaki ya solo bosalaka preuve ke bokendaka ba étude biblique nde Congo wana ekenda musika do boza ba élève ba buriko bazwaka bijengu yango boke kozwa tina président bipolaire po eza idéologie ya batu mitu etengama dérailler ce qui peut dérailler le chemin président teyebi kutu ye na école ifo eza bando ozwaka bijengu sur 10 to soki Tshilombo azalaka mayele nda atangi ti tala moninga ye wana mipesi na kotanga ti moninga alobi même si je ne parle pas bien le français mais je vais étudier je vais obtenir mon doctorat je vais étudier bolobaki aza Rwanda ti Rwanda ye akomi milliardaire Rwanda alobi je vais étudier même en anglais je vais étudier yoka moninga Congo epesi ye pas lobby ce qu'il peut faire pour le Congo ezali je dois étudier quand je deviens un vrai docteur je pourrai servir le Congo je dois étudier bomoni moninga ake ko étudier pour atala ndenga ko servir mieux le Congo pour reconnaître tout ce que le Congo lui a donné tala oyo buriko oyo katataka naka jingi yo tozalaka na ye oyo moyibi yena étude baswana eli solo kurana mai bayoka na kate papa neka ko docteur en droit docteur honorifique tala mwana mukie oyo azokende kotanga a corriger je vais corriger l'honneur de doctorat je vais étudier obtenir tous mes crédits défendre mon thèse obtenir mon doctorat yoka moninga mwana mukie ake kotanga bakour ndenge longo bani po défendre ki doctorat na akozwa talo ya biso otangaka ki doctorat yango wapi bakour nini otangaka na Levenium ba honore yo pona ndingo bandeki ko trahir le Congo à un étranger moko boy yango atangisi bana na yata moko te famille moko alibabe alisuma famille moko ya bad news mauvaise nouvelle tela mwana na ye ayeli biso kaka na milimo ba obésité kaka kolia bafufu na bambwa okozwa mayele na mutu ndenge nini moyibi moko akosakana te il vole comme il ment mutu azokosa na nation azokokende na baémission azobuka lokuta sans gêne sans kozala gêné est-ce que mutu abongo aza moyibi ya soni akoka soni te naki moyibi yango moni ye na entourage na badetunaka bamillion bana soni te ye moko azoloba na bino lisez bien mes lèvres donc ozomona moyibi moko mwivi wetu wamenemene kayini bundu ube balobaka kayinanshani bundu Tshilombo oyo miyibi mususu baoka kata soni Tshilombo donc wiba kayinanshani bundu ushima hey tomona ba menteur moya Tshilombo nanu tomona yango boye te
Même les menteurs, bazalakata lobiata, bonjour, ça va bien. Autant de micro situation Congo, lobiata moi vérité. Que la situation de Congo est très compliquée, mais nous sommes en train de lutter. Où est la vérité? Moi, je une question simple. Abuki kaka lokuta. Abukeli ango lokuta. Siko na kimoyibi azandenge nini. Na kimoyibi azamawate. Ya kotoka obeke sinyo sa l'État. Bazo kotoka. Bakie nango. Donc Congo, ba Congolais makila na bango etangaka. Hein? Sikoyo, ba pourcentage wana tango totiaka na kesa l'État chilombo na groupe bana mère na ye na mamu abotie bakendaka ba yibi mbongo makila ba Congolais. Que font les Congolais? Fachibeta azaya nzambe te monaki arc-en-ciel donc nzambe poniye. Ok, amen. Ok. Hey, écoutez, Janus Nabino a ponné la bino chilombo. Parce que Nzambe y a mois de janvier, tant que vous avez fait l'inauguration, n'est-ce pas? Voilà. Nzambo Nabino, vous avez raison. A ponné la bino ya fils chilombo. Boti kanzamba Israël tranquille. Teokani, aye bibino te, binope boye biete. Tolandi, hein? Boluka, bo étudier sur votre Dieu. Bon, moi, je suis présidente. Na kotia décret. Ceux qui na yoki chrétien belle l'inzambe Israël kolia bangondo. Il faut belle l'inzambo na o Janus. Boti ko sa l'hypocrisie. Bo belle l'inzambe na bino Janus. Makam na bino te zalaka konore yet. Laissez le Dieu d'Israël tranquille. Aye bibino te boye biete. Tolandi, hein? Boti kabakoko tranquille. Bayebi binote, binope boyebi bango te, boboya kape deja bango. Bo se convertissa kat. Ti boke ko yamba na ba makambu ya ba romain na ba grec, n'est-ce pas? Koko no azaka romain azaka grec. Alors, lokola boboya pe ba koko na bino. Boboya nzambe ba koko na bino. Botika bango tranquille bayebi pe bino pete. Tokani, botika hypocrisie. Oh nzambe tala pasi. Bolo baka nzambe Seigneur Janus tala pasi ya Congo. Bo sambe la Janus bolo batondimela kayo. Ndenge ni tomona ka clarté. To sala kayo hommage chaque année. Chaque 4 ans, c'est 5 ans, to sala ka hommage. Ndenge ni otala ka makamba pasi ya Congo. Te bo sambe la ka Janus na bino. Faites les recherches boye beloko ni alingaka. D'ailleurs, ça tombe bien bolingi pe kindoki po boliaka batu. Yepa bando linga ba sacrifice humain. Do bo sale makabino tu makamna bino zakaka ya yeti. Bo glorifier ye bo sambela ka arrêter l'hypocrisie. Mukolo nzamba bakoko na biso akosilika lobi trop c'est trop. Ngape na sambela ka mukolo ngwe ya plus rapide même qu'après. Asila na bino woni bino. Bo moni ba masuwa wana ba nunaki bazaki ko yana ngo sur la terre. Ngai na sambela ka bazonga lisusu batoka bino bakendo boaka bino bisika ba utaki kuna na Venus. Oui oui. Prière na ngezala kabonga bozonga na planète skaba utaka na Venus. Nzamba tumbaka planète tona, je comprends pourquoi tumbaka yango. Pona bizaleli na bino. Oui oui. Et ndenge na bino kozala, je peux comprendre pourquoi le bon Dieu s'était fâché à tumbi Venus. Allez bokimi boyoko kweyama sur la terre des hommes et puis mitema mabe que vous êtes lebo kendata na Australie boyoko kwelande na Congo na DRC. Mais ça tombe bien à mon aki CNN balobi qui on dirait banuna qui baza na nzela kozonga. Bona bakoko na bino. En fait baza ba transporteur ba yaki na masuwa ndenge balobi. Space shuttle, hein? Ngai pe nazoko sambela ata baza lié na bino te, mais soki bakoko permettre bo charter ba space shuttle wana bazongisa bino na Venus. Oui oui. Bozonga na bino bisika bouta. Oui oui, bandeko na ngai. Bomoni ngai à la tête de ce pays là, mutu na mutakozonge pa ina bango. Les Banyamulenge vont regagner Rwanda. Batu bauta Malawi vont regagner Malawi. Et vous là, surtout les chrétiens, bozo regagner Venus. Ba demon rats, bozo de regagner Venus. Ceux qui na tunio epsingo za congolais n'ont pas zéro. Na tunio za congolais comment Congo, comment ngaka ko C, hein? Congo C avec C. Donc yoko nazo s'assurer que ba tia na place na liboso penza kende ofanda wana. Na libota na mobimba.
allez bo pumbo na espace bo kengo na Venus et puis boya li susute bozonga susute. Je préfère toti kalata 2 millions zaïrois batama longa tokotonga Zaïre na biso wana. Boy ko se multiplier nazo comprendre bozo sala biso loko ta moko te boyeli biso banzambe na bino boutaki na bango supe na ba grec supe na ba Athens kuna boyeli biso na Congo bozu bo transformer makamto ya Congo na kosala hommage na nzambe wana étranger bino boko lukanzela Venus. Voilà, en tout cas prière nangeza la kabongo ke nzamba ya bozonga na Venus sika boutaki banunaki ba defisa biso ba space shuttle na bango bozonga na Venus. Boaka nan ko lukelo nini sur la terre des hommes parce que terre pe Congo est servi bino pe na logotin boyeka oti embrouillement boyaki kaka kaka botonda bo se multiplier bo tia kaka embrouillement bo comme c'est biso mboka salité. Mais c'est à cause de vous que les étrangers entrent pour piller voler le Congo. C'est à cause de vous. Yangonga inalingi, chacun va retourner na origine na ye. O utaka na Rwanda, Rwanda za musikate ozonga na Kigali. Majorité na bino, ou bien na kotinda bino na Florida kuna na NASA, batang bazo mata na espace shuttle wana ba matisa bino kuna na Venus baketika bino. Tolanda, d'une manière ou d'une autre, bozonga na Venus sika bo utaki. Toko baka bino ba satellite na ko baka boko kende kuna dans l'espace mais boko zonga na Venus. Awa na Congo lisusu te tolingi subino te. Vous nous embrouillez race venant d'ailleurs. Boko zonga bisika bo utaki bato kanai bato milimu ya Janus. Boko kende ko glorifier Janus na bino kuna na Venus. Boko kende ko glorifier ba 31 décembre na ba 1er décembre janvier na bino kuna na Venus. Pas sur la terre congolaise. Ye Janus asalaka Congo. Te botangela nga ya salelaka Congo wapi? Hein? Boye ko tsale ba hommage na kati ya Congo na biso. Bozonga na ye na Athens bisika bo utaka na ye. Toyokani? Bozonga na ye kuna na vampire ne Romain. Tolanda? Mena ko sepelisa kabino. Seki bo lingi ko zonga kuna na Athens te na Rome te. Bozo kende na Venus. Bokende ko sambela ye kuna. Yango nzambe na Israël a tumbaka Venus azalaka na raison. Dieu le créateur a tumbaka Venus, il avait raison. Biloko boy a tumbango te comment? Venus atikala peka na réputation déesse de beauté, déesse de beauté au tumbama complètement déesse de beauté inhabitable. Mutako koma kuna te déesse de beauté likambonini. Atikala ka planète kaka ba histoire ya bao azalaka Diana, Aphrodite, Dieu déesse des cieux. Atikala ka na bomage wana ti. Atikala ka na bomage. Ki déesse na wana koma kaka o arenyaka sur deuxième maison en bongo, doya comment fonctionner kaka en esprit. En esprit kaka. Ki beauté na bosi mona mutu normal a jonction ke na Venus kuna. Même la curiosité de l'homme, même l'homme vers où? Vers Mars. Vers Jupiter, vers Saturne. Tota to kalikila ka Venus te na ki bote na ki déesse na ki Diana na ye. Atikala nango atumbama kuna esika ya azali n'y a pas d'oxygène. Milinga wana ya ndenge nzamba tumbaka ye ezo sala kaka. Kuna soko kiti na Venus 5 secondes kutese belé. Ba poso ko longwa yo po moto epelaka kuna. Moto moko historique. Atikala ka planète nostalgie. Yango bolinga bosala Congo na biso bongoti. Bolingi bozo memati yango boyeli biso ba occultisme, boyeli biso ba homosexualité, boyeka na makambo mabelo kola bakoko na bino corrompi bizaleli bazalaka nango na Venus kuna. Bana mabe. Bozolinga bo provoquer nzamba okakanda tumba Congo. Bozalaka deja na milimu ya ki réfugié, boza batu moko bokimaka kimakati. Mais bokima bozonga na Venus. Et là on a compris retourner na Venus. Vous avez une planète et osika bo utaka. Ulia koya ko lukanzamba silike la biso na Congo. Bina bomona ka les vrais Congolais na ba onction bino bozana ngo. Bosi bomona ta Zaïrois na onction bino bozalaka nango. Toko onction na wapi. Biso to zabana na Nzambe. To la crainte de Dieu est encore retrouvée en nous to banga kana Nzambe. Makamsu biso toko sala ngote Nzamba ko silikela biso atumba biso.
tozosepela na barivière apesa biso toana posa tumba biso te. Yango bozaka onction kaka fire parce que bozana nostalgie ba moto. Yango bokende sika planète ane pelaka moto bokende. Boye kokomisa la biso la terre l'enfer ata vous-même. Mais terre est une place entre la terre et l'enfer. Terre ezaka quoi nécropole. Au moins Congo bateli bino nécropole, la place entre la terre et le ciel. Ba idéologie yango kaka bo utaka nango na Venus boye nangwa. Bokozonga kuna na planète na bino pelaka moto kuna nde ba idéologie ba fire. Tokani après tout Lucifer azalaka pe lié na Venus. Tolanda ule bozela ko bokokota lufelo te toningi suma kamba kozela ka fire dans le temps futur te. Bo kende déjà na Venus na bino bo kendele déjà na moto na bino kuna. Bo utaka pe kuna. Ok, bandeko nangeza lenga mamluba. I love you all. Bye. J'aime les Zaïrois. Naninga bino te batu. Naningi ba Zaïrois. Bye.